bakundi mapatunete oyo patiengo moinga watana patiengo bakundi mapatunete oyo patiengo ni mingi bane kolandi epai ni epai poko eza bongo malamu elongoli ya biso na bino tika tango moye kopesi baka ya biso na bino mokolo iso yinga mokolo ibale na ngonga ya motoba mokolo ya mine na ngonga ya bokati elongoli ya biso na kati ya manakambo etobeka bo malikambo zali balabala ya boliki pelo kamata bongo boyebi okati ya bongo ya bomoyi ya bato malikambo ezali eziba ya kopengana boyinga tokolobaka moto akpami na boyebi ezali moto akpami na mpifu ya bokeli ya bozalisi ya bobongo litango pe kosimba ekeke moye emopesa meliye posoleki elongoli ya biso na biluta kilongo na nesongi ya nzila mokobi mosala emobunkoto kamalibwa na tuku ibaye na moko eyetika kibongo fumuki mbangu tolakaki na biso na bino ete ya solo mituna moye emotuna kibino eturukuri yango tokwami na mpifote pona kopesa biyano na tango moye ye moko akwami na bomoyi na mokili ya bayibo moyi akozalaka na kolengele tango pona kopese na biyano na mituna moyi iso ekotunaka biso na bino butu lokola moyi balokole moyi motiami balabolo beboko ya bokutani elongo na biso omalikambo ya pokwa elo ezali ete bokei pe bozongi ya balongo pe bilombe boye babundaki balakaki lisiko pe babozongi na bango pona kokokisa bilaka bya bango to pe olenge kani tokokundola bongo bamibu moye ekokisi bongo mbuta andele matsua yatika biso bokole tokokundola bongo bamibu tukusambo na motoba uta azonga okati ya mokili ya bayibo moyi pose kolanda elongoli ya biso tokomi na botokotela mboko na elo tokundela bongo bamibu zomi na sambo etikaki bongo kondo buzo e Laurent Désiré Kabila tokundela bongo bamibu tukumitano na sambo uta etika bongo mbuta Lumumba ngai moto na kwami na sekere ya biano yewana te yemei akomi ngolo ya biso na bino tika tango pe bungisa elingi yango pro kamata biano pesai ote anteba myayo ezali bongo pe mamalikambo fumu yingike matondo tata molopwe longo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami mituna ya mbona koto kati ya bozido obe misato ekumbi ngai peneni ya yo pe tango epesameli yo ya kofongola bandeko bayibo moyi nani nde andele matsua pe boni tokokundola bongo bamibu tukusambo na motoba etumbali ya ye ezalaki olonge kani pe nini oyo tokosimba na tango ye matondo mingi lokola na etando ike kozalaka bobele ngonga pamba te ngonga ezali bongo ya botangi mbuta machwa azali mobotama ya Congo Brazzaville na lelo na tango wana ezalaki Afrique équatoriale française oyo abotamaki na Manzakala kuna na etenu ya ngambo ya Minduli wapi abotami na tata Ngoma pe bongo na mama Nkusu na mokolo ya zomi na sambo sanza ya yambo na mibu kotoyoko kama mwambe na libwa to pe bongo abotami le 17 janvier 1889 Mutamachwa abotami akotaki kelasi sima ya bokoti bwaye kelasi na bokoli nde akotaki bongo na mosala mwa soda to pe bongo bazwaki bango na mosala mwa soda wapi babundaka etumba ya 14-18 Première Guerre mondiale sima ya kobunda bitumba wana nde bongo bazwaki bakendeki pe babundi guerre ya Maroc sima ya guerre ya Maroc bake poto tango bakei poto nde bongo kuna komaki clerc na bayeba za lelo tokolo bazaki huissier lokola pe bongo informaticien na lelo sika baye bazongi lisusu bitumba Maroc
ntango sikoyo babundi bitumba Maroc na bozongi na bango kuna na France esali sikoyo ke mindele bamatisi mindele nyonso bautaki guerre grade bapesi bango pete kasi bayindo baningisi ata bango kutu te bakaniseli ata bango te nzoka nde ntango bakendaka bitumba bayindo bazalaka kozala liboso mindele nsima elingi koloba na bitumba wana bayindo bawaki ebele kasi lokola bayindo bawaka ebele bayindo babikaki kolandela etumba balongaki etumba yango esalaki te France alonga kasi na bokaniseli bakaniseli kaka mindele bakoki kokanisela bayindo nde wana elingisaki sikoyo mbuta macho ya korevandike droit ya bayindo na misala bazosalela mindele ndenge nini mindele bazozanga reconnaissance bamindele bazozanga considération eza lokola neti moto mwindu aza mayele te ayebi kosala te eloko te mundele moto aleki nzoka moto mwindu moto azosala na place ya mundele donc mundele azodondwa mundele azomata bibonga mundele azomata lopete bango bayindo eloko te nde wana nsima ya korevandike makasi nde amonaki ete malamu bazala na lingomba to lisanga oyo ekoki korevandikaka to mpe esengaka boyebi to mpe bondimi bwa bayindo na misala miye bazali kosala nde wana yaki kosala lisanga oyo babengaki bongo amicale ya baressortissant ya Afrique équatoriale française oyo ezali kozwa Gabon, Congo Brazzaville mpe bongo Mati Centrafrique mpe na Tchad mpo wana nyonso eleki baeteni ya France na ntango wana Tchad capitale ezalaki bongo Fort Lami donc bazalaki kobenga mpo Tchad na Centrafrique mpe ezalaki ya kokangana babengi yango Ubangi Shari nde nsima na yango lokola barevendication esalemaki bongo mpe na ngambo ya Brazzaville na ngambo ya Afrique basalaki lisusu regroupement yango oyo bandeko bazalaki na kati kuna lokola Pierre Nganga bango nde bazalaki na eteni oyo ezalaki na Brazzaville bango bambuta machwa bango na oyo ezalaki na poto lokola bazalaki korevandike badroit moni mundele alingaki bongo te nde esalaki mundele mabe nde amonaki te mbuta machwa azali kointoxike bayindo parce que mouvement na ye eza kotendre vers l'indépendance nde wana sikoyo eyaki kosala ete kolandela mpe mayema alekaki na Congo belge omoni mbuta machwa mayeya ye ezoleka entre 1924 ti 1926 sikoyo ya mfumuki mbangu eleki na 1921 donc chaleur ya mfumuki mbangu 21 ezokoba sikoyo na kati ya Afrique centrale nde mundele asali bongo akangi mbuta machwa kokanga bakangaki mbuta machwa batie na boloko batindie na boloko bakotinde boloko wapi na Fort Lami na Ubangi Shari do Tchad ya lelo nde kuna sikoyo mbuta machwa akomi bimisa na boloko nde bongo azongi lisusu na Brazzaville aye Brazzaville mpona koanime mouvement wana amical wana baye kokela lisusu amical mosusu na ngambo ya Congo Kinshasa do Congo belge mpona kosala ete basala axe poto Brazzaville do toloba Kinshasa na ntango wana me Brazzaville elere wana bongo te Afrique équatoriale française sikoyo ekosala sikoyo te na boyokani wana basala front ya korevandike badroit ya bayindo na boutaka na boloko nde abongolaki kombo amipesi kombo ya André Kivukisi na esika ya André Grenard Machwa nde lolenge wana azwi engunduka train na ngambo ya Kazangulu abimeli neteni wana ya Kazangulu Sonabata nde bongo bazwi nzela azwi engunduka ti Matadi nde wana sikoyo azwi Pakebo bazwi masuwa azongi na France précisément na Paris ntango azongeli koanime lisusu makambo ya tikaki donc tolanda wana ezwi ye mibu pamba te nyonso wana eleki entre 1926 ti 1942 donc o wana nde malekaki neteni wana
non ntango sikoyo Mbuta Machwa arevendike yango lisusu bamoni te azongeli makambo yango me bayoki sikoyo makambo yango nani azongeli yango ezali bongo Kivukisi André ntango baverifie bamoni ke Kivukisi André ezali kaka ye wana Machua André Grenard tala esika sikoyo bakangi ye lisusu sikoyo bamoni te bakotinda ye lisusu na boloko kuna na Ubangi Charité nde bazwaki mokano ya koboma ye kasi babomelaki lolenge kani batindi ye na boloko aya kosala boloko na Brazzaville bayelaki na nzela masuwa bazwi masuwa ti Pointe Noire bakiti Pointe Noire nde bango wana baye Minduli nsima nango baye na ngambo ya mpona koya nini Brazzaville nde wapi bamotiaki na boloko donc bamotiaki ezalaki le 11 le 12 wana basali transfert na ye na boloko ya Brazzaville nde bakobeta ye makasi bamba te basambiselaka ye na Kinkala bongo nsima nango aye Brazzaville nde wana bakobeta ye makasi bakobeta ye lokola babaka na lopoto cross ya monduki donc nsima ya mondoki bakobeta ye moni batuti ye na batolo na mutu partout ntina niveau ya kosanzisa makila nde esalaki te butu mobimba nyokwamaki assistance ezali te traitement mpe ezali te pasi wana ya kobeta ya ndenge wana butu mobimba asalaki mosala kosanza makila ti tongo moto mpe akomema ye akozwisa ye traitement azalaki te parce que azalaki mokangemi oyo babongisaki te bakoka koboma nde ntango ya kopusa na ngonga ya nzanga nde bongo Mbuta Machwa aye kotika nzoto mokili ya mosuni ezalaki bongo le 13 janvier 1942 bandeko bakolanda biso epai na epai naliki na bolamu ete bososoli ntina ya bozindo mpe ya kufa ya Mbuta André Machwa oyo elongoli ya biso na bino malingi moye to mpe foto moye bokobikela fumu mokolo malelo tokokundola bamibu tuku sambo na motoba uta azonga kati ya mokili ya baibo moyi ya milimo nini tosimba na mokolo malelo ye awei mpo na niongo oyo ye asengaki ye awei mpo na bolamu ya baindo oyo ye alukaki na kati ya bomoi na bango tosimba likambo kani nsima nyongo matondo mingi tokolikia ete bana nyonso babotamaka baza na modele po mwana mobali aimitaka tata na ye mwana mwasi aimitaka mama na ye lolenge wana moyimboka aimitaka bayeya kuti yango moni na eteyelo bakosalaka ete po bosala baye bino bolingi bazala esengeli bolakisa bango baye balekaka mosala basalaki soki lelo tokozwa Mbuta Machwa azali défenseur ya droit ya mérite ya baye basali mosala tokolikia neteni wana soki basindika ezali et imité amicale ya baressortissant ya Afrique équatoriale oyo Mbuta Machwa asalaki na kolikia ete droit ya existence ya travailleur droit ya lifuta ya récompense ya travailleur droit ya existence ya moyimboka ekozala reconnu eloko tokosimba ete Mbuta Machwa asalaki mpona korevendike droit ya biso ntango toservir tozomérite alors Mbuta Machwa bafutaki ete mindele baza na niongo ok sikoyo basosiété oyo mindele batongaki awa na Afrique kaka tozwi basosiété nyonso oyo batongaki tozwa ndakisa baye batonga bachemin de fer Brazzaville Océan Congo Océan oyo nzela ya Brazza nzela chemin de fer Kinshasa Matadi bafuta bango te moni lelo bato baservir mundele na balolenge nyonso me mérite nini oyo mundele afuti epai ya bayindo ezali te tokolika eloko tokosimba na Mbuta Machwa ezali ete akufi mpo arevendike droit ya reconnaissance ya bakongolais
Donc Congo en face na biso o babengi lelo Congo Brazzaville bayeba ete soki Charles de Gaulle azali moko na kati ya baprésident oyo ayei kopesa Congo Brazzaville lipanda na ye po nsima nango Georges Pompidou aya kokoba bayeba malamu te grâce ya barevendication ya bambuta machwa considéré na nsima ya bambula nde oyo eye kokumba sikoyo indépendance ya Congo Brazzaville boni Congo Brazzaville akozala na ni pensée pieuse ni reconnaissance na mbuta machwa bacha mboka mokonzi engumba mokonzi ya République ya Congo na ngambo emeritaki kozwa kombo ya Machwaville na esika ya de Brazza pamba te de Brazza aza colonisateur de Brazza azali parmi baexploiteur oyo baexploite bakongolais bana ya Brazza a mérité le kumu ou bien a démérité le kumu. A démérité le kumu parce que ça moni okoli. Ils ont le col à Stanley. Balongo li ville ya Kisangani kombo ya Stanley bache kombo ya Kisangani. Ils ont le lengana parce que Stanley a façonné Stanleyville o yezali ville ya Stanley ya ba mindele. Na Congo belge siko tozi indépendance toko continuer ko honorer Léopold na Léon toko continuer ko honorer Elisabeth na Katanga toko continuer ko honorer Monsieur Coq na Coquilatville na Mbandaka alors bande ko na biso ya Brazzaville bazali pe na tina ya kolongola kombo ya de Brazza na Brazzaville bacha Mbutamachwa eloko tosengeli kosimba Mbutamachwa azalaki revendicateur Mbutamachwa défenseur ya badroit ya bayimbi motuna na ngai pe mituna na ngai ya suka ya kimisato ibale esiekeye ya misato na kotuna boye fumu tongo etani mokolo mayelo posto koti ali poso eye bilombe bawaki na kati ya enguma mokonzi Kinshasa bilombe yatikaki biso na kati ya Congo démocratique yango ye tokosimba lokola Mbuta Lumumba nani ezalaki Lumumba tina kani ya wakaki banani bakomaki na nsima ya liwa Lumumba nini tosimba na nsima ya Lumumba mokolo mayelo nani ezalaki kondo muzelo wa Desire Kabila awaki po na nini pe nini tosimba awa mikolo yango ekoti na kati ya likaba okati etumbu pe okata iso nyongo ebambwami na yango otia makila bilombe matondo mingi eza na pasi na motema pasi na motema pamba te Mbuta Lumumba poto banda epai na ye Mbuta Lumumba azalaki parmi badirigeants politiques na époque coloniale oyo parti politique na bango ezalaki MNC Mouvement National Congolais asali Mouvement National Congolais par rapport ya Abako parce que Abako ezalaki alliance ya Bakongo oyo ezalaki association culturelle ebongwani parti politique alors lokola monaki ke ezalaki à tendance tribale majorité ezalaki Bakongo nde ya monaki asala Mouvement National Congolais oyo ezozwa presque Bakongolais nyonso yango mpe esalaki te Mouvement National Congolais ezala plus populaire na bangambo nyonso ya Congo par rapport ya Abako mais Abako sikoyo azalaki na force mingi parce que Abako azalaki makasi na Congo central azalaki makasi na Kinshasa nzoka sikoyo population ya Kinshasa ezalaki a majorité Congo bongo sikoyo Mbuta Lumumba tango bakei conférence ya Accra bake kokutana kuna na Kwame Nkrumah yambo bakende na Accra Mbuta Lumumba lokola pe Mbutamachwa azalaki ko revendiquer plus
égalité, émancipation. Donc, moto mwindu na mundele bakoki kovanda sika moko. Donc, mundele akoki jamais ko mépriser ka moto mwindu. Et sengeli mundele a considéré pe misala pe valeur ya moto mwindu. Mais tangu bakei siko na conférence ya Accra, bango na bambuta Kasa, bambuta Pinzi, bambuta na Pinzi Arthur, bango nyonso bakendeki wana. Tangu bakomi kuna maye basolola ki na bakwame Nkrumah. Esalisiko ki na bozongi na bango, en tout cas ezalaki mpona bango kaka revendication ya indépendance. Yango ekosala sikoyo ete entre le 28 décembre, non, oui, le 28 décembre, aye ko tenir meeting ya ko revendiquer indépendance na avenue Victoire. Tangu sikoyo ya lobeli makambo indépendance makasi, bandeko ya Abako, bango balobi ndenge nini Mbuta Lumumba awuti mosika na Kisangani aye anime pe akomi populaire na Kinshasa. Esengeli biso pe tosala ya biso meeting ya revendication ya indépendance. Tala esika sikoyo ye kosala ete Mbuta Kasa na Abako baya sikoyo kobongisa meeting na bango mpona le 4 janvier 1959. Mundele amoni Mbuta Lumumba uti kosala succès. Makelele ya indépendance ezolobama na Kinshasa. Soki accordé susu meeting ya Abako en pleure ya indépendance ekomata makasi, alors ekoriske mboka ekota mobulu babenga na bango. Tala tina oyo Mundele à travers M. Torder bapekisaki meeting ezalaki ya Abako. Nzoka na mokolo yango lisano motopi pe ezalaki kati na 20 club na équipe ya Mikado. Yango ekosala te 20 club apoli na stade na après-midi na tongo wana Abako bapimeli ye meeting. Bon, sympathisant ya Abako basepelaki te batombokaki me Kasavu bakalimaki bango bazongaki. Mais na pourquoi bayeba utaki stade tango baye bamoni ke bapoli 20 club bapoli na bozongi na bango baye bakuti meeting ya Abako esalemi te nde batombokaki. Kotomboka na bango nde eye kokumba revendication oyo ya le 4 janvier oyo eyaki kosala ke eya kobota table ronde ya Bruxelles. Bakei table ronde ya Bruxelles nde eye kobota siko date ya le 30 juin 1960. Lokola etando moke eza ngonga tozokende mbango. Le 30 juin 1960 nde mokolo bati mokoloto kati na gouvernement congolais pe gouvernement belge ete Congo ekomi indépendant ekoti na bonsomi. Nzoka sikoyo tango basigné baaccord wana esengeli batenir badiscours bapesa maloba oyo ezolimbola lolenge tozalelaki biso na bamindele na ndenge tokabwani mpo biso tokoma na bonsomi na biso. Baudouin Premier mokonzi ya babelge tango azwi maloba akumisi bolamu ya koko na ye Léopold D. Sima ya bokumisi alobi bango bakomisi biso bato bango batongi Congo basali nyonso esi. Kasavubu tango azwi ye pe andimi bango akumisi pe bango. Siko Mbuta Lumumba azotala alobi kasi indépendance oyo lelo tovandeli awa eza makila ya peuple sopani. Botikali kolobela yango te. Peuple po aloba a revendiqué parce que bazalaki konyokola biso bazobeta biso fimbu baza kopimela biso liberté ya koloba pe ya kozala na kati ya mabele na biso yango ekumbaki revendication. Histoire wana bobomi sikoyo na bana na biso tokoloba nini bana na biso bakoyeba ndenge nini ete indépendance oyo ezali babundelaki yango kobundela tobundeli yango eza kado bapesi biso te. Osomona donc Mbuta Lumumba na bomonaka ete risque ya bana bayeba histoire te pe risque parce que na minute wana peuple aza effacé likambo ekomi ya bapoliticien. Nzoka na mokolo le 4 janvier même le 5 même le 6 eza na politicien moko ta bimaka eza na politicien moko ta kufaka eza na politicien moko ta betamaka to azokaka sauf après le 6 janvier tango bakangi ba dirigeant ya Abako
bozomona mais na revendication indépendance ezalaki population nde wana omoni Mbuta Lumumba atelemi mpo asala discours oyo ezalaki prévu te na protocole na mokolo wana nde aye kolobela makambo ya revendication makambo ya indépendance Belgique andimaki siko tokomi bapartenaire baami etombokisi mindele me nzoka ti mindele bazotomboka baza na raison te bana raison te bana raison te parce que soki totangi na lokasa balobi déclaration conjointe entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais. Le Congo, donc accord, amitié, reconnaissance na amitié, le Congo accède en ce jour à sa souveraineté internationale. Mettons le mot amitié, déclaration conjointe, amitié, il y a gouvernement congolais et gouvernement belge. Mais amitié, il y a aussi Mbuta Lumumba lobi toko traité d'égal égal, mabeza wana. Nde wana tango basali gouvernement wana. Mindele bamonaki lokola Mbuta Lumumba mona alobaki te toko tia bayindo na babisika oyo Mundele azalaki. Po bayindo babimisa ba capacité na bango. Alors pona Mundele amonaki parce que na mabongisi ya Mundele ezalaki avant l'indépendance égale après l'indépendance. Pona Mbuta Lumumba ezali avant l'indépendance c'est la colonisation. Après l'indépendance c'est l'indépendance. Dans le sika Mundele sepelité le 11 janvier. 11 jours kaka, pardon, le 11 juillet Bolimbisi, le 11 juillet, le 30 juillet aux indépendance, le 11 juillet sécession katangaise. Na Moïse Tshombe. Si ma sécession katangaise, Mundele aboyi Mbuta Lumumba na gouvernement na ye. Mais bi banani basalaki propagande ya Mbuta Lumumba. Ba catholique. Ba catholique à travers Abbé Malula. Makambo bozomona ezosalema lelo ndenge bozomona ba catholique ti bazosala ba messe bazodiaboliser président Kabila. Basala yango na Mbuta Lumumba, basala yango na Musée Kabila, basala yango na Mfumu Kimbangu na Yaki Mpavita na Yavita Nkanga. Ba Congolais faut bafongola misu makasi. Oh non, Mbuta Lumumba aza communiste. Koboma communiste parce que au moins le problème ezalaki guerre froide te entre ba communiste na ba impérialiste ya Occident. Baza ko wela mabele ya Afrique ya babengi guerre froide. Sikoyo ba communiste pona bango donc campagne bandaki ko salema na ba école. Campagne bandaki ko salema na ba école ezali ete dar kuto kotanga kuto na makambo ba communiste te. Bokoki pe koyeba ngo te. Oyebeke batu kala mingi te bayebike Chine pe ezalaka. Mena na kotangisa ngo. Boke na classe ezaka po botanga ba Belgique, ba France, Angleterre, banzembo bokoyemba kaka kuna kaka bo Napoléon avait 500 soldats, Napoléon avait 500 soldats. Ah, kaka. Donc ba communiste bazotangisa ke communiste aza Satan fo bomaye. Ni campagne bazosala na kati église balobi lokola Mbuta Lumumba kena elle communiste aza déjà Satan fo ko bomaye. Bozwa discours à Léopold II botanga ngo bokomona crier au communisme à tout celui qui veut revendiquer son droit. Parce que le communisme pour na bango déjà homme abattre balatisi yango Lumumba. Yango na balatisi yango bomoni tango babomi Mbuta Lumumba. Revendication salemi na libanda mais na Congo revendication salema te. Est-ce que bomoni te que tango président Mobutu balingi ba déstabiliser ye? Tozonga nanu tango babomi Mbuta Lumumba. Na ba église po balongola président Kasavubu na Bokonzi. Déjà na ba église catholique tina ba école enseignement de Jézalaki Kasavubu alobaka te. Kasavubu avanda kaka boye. Ba politicien bazaka ka wana matama.
nde esalaki kelere balongoli ye na pete nyonso batie Mobutu. Mobutu asali politique à recours à l'authenticité lokola ezalaki bolamu ya bayini. Cardinal Malula abundisi yango tina niveau bake ko excommunier Kamwanga na mateta po ayembaki nzembo na komitunaka. Est-ce que bozo sosole eloko wana? Mabe nini eza na kati ya nzembo wana soki Cardinal Malula a excommunier nani Kamwanga na mateta po na nzembo ya na komitunaka. Alors Congolais zwa nzembo wana beta. Beta nzembo wana oyokango bongo mituna Cardinal Malula azalaki mutu na biso to azalaki mundele abombami na loposo moyindo. Po bakwesa bokonzi ya Mobutu catholique Mosengo siko président ya conférence nationale souveraine penchant na opposition ya Mbuta Muntu Tshisekedi. E boyebi ke batu bavota nani Cardinal Mosengo na ki président ya conférence nationale ba voté Mbuta Muntu Tshisekedi premier ministre ya transition. Webi ke na vote na batu balala te titongo bakanisaki ke Mosengo alobelaka bango akotelaka bango po azoloba souffrance à peuple. Tshisekedi pe batu bakanisaki ke azolobela souffrance à peuple. Conférence nationale pendant 5 ans. L'air wana Cardinal Mosengo aza évêque de Kisangani akumba yango na désordre majorité na opposition batikala kovanda esika moko te bayoka accord boye bango CCC soki ba opposant bakoye na palais du peuple bazofinga président de la république wana ye azotika soki bato ya mouvance présidentielle balingi baloba abandi. Donc et ça là que pendant tout ce temps mindele bazo se préparer pour baya kokotisa Moïse Kabila. Et ça passe na motema ba déstabiliser pouvoir ba fingi président Mobutu na benjir nyonso tikino akendeki Moïse Kabila ye batikala koyokana te na Cardinal Mosengo. Cardinal Mosengo atikala na position na ye pe lisusu Mbuta Muntu Tshisekedi atikala opposant. Alors que bozako luka changement. Siko changement ekoti nani Mobutu akei Moïse Kabila ye eloko te. Ti na ndenge toza lelo. Moïse Kabila babomi akei depuis président Kabila actuel président kota na bokonzi. Na éviter ceux qui yo mopanzi sango muto yebi mbulango ponga na yebi na ngango te. Depuis 2001 tina lelo na mona mbula oya a travailler librement te ke batie ye kokosote na batu ya opposition ke ba catholique batie ye kokosote à travers Cardinal Mosengo. Et puis na ebite mona eloko ezo sala nga pena pasi makasi balobi batu balingana batu balingana. Cardinal Mosengo batu nyonso bazolanda nga batala nano eloko oyo. Mama Olive Lembe na milulu moko euti koleka fo ezala ya Moïse Kabila. Président de la République avandi si akomaki mobali ya Mama Olive Lembe président ya mboka oyo. Mama Olive Lembe bazoya na Cardinal Mosengo père spirituel ya Mama Olive Lembe. C'est que Mama Olive Lembe apesaki Cardinal Mosengo lokumu. Bolanda Mama Olive Lembe atongi cathédrale na este kuna kota Goma na est. Ya munene ya ba catholique. Oyo papa Mosengo azaleli père spirituel na ye pe azali représentant ya église catholique awa. Tata soki lelo mindela ata balingi basala président Kabila mabe. Mobali ya mwana na yo spirituel okoko lobele to koko teleta. Sikoyo merci nini bapesi Mama Olive Lembe na temple atongi. Nga sikoyo na tuni ndenga tongeli bango temple wana Nzambe aza contre Mama Olive Lembe ou bien aza pour Mama Olive Lembe.
siko awa sikoyo bango bakatolike babalukeli mama Olive Lembe na mobali ne mpo babalukeli siko nzambe alobi nini baza na gratitude ou bien baza ingrat. L'ingratitude paye ou bien ça ne paye pas. Omoni suka nango Cardinal Mosengo akoti na kati ya G batu bamona ki na Varese na teni ya ki arbitre na sifflet na ye. Hein? Na sifflet na ye ya arbitre. Mais match tango ye ndongo amoni ekipe na ye ezopola. Ebi ka arbitre alongoli teni ya ki arbitre atikali na sifflet na monoko bamoni Varese ne na kati nzoka zalaka na Varese ya opposition. Ake komi cha capitaine ya opposition pour kota na terrain. Boye bisanga sifflet ya joueur wana ekozala nefe na kati ya terrain. Ekozala te ato sifflet origé ata touché ko simba te camp adverse bakondima ngote parce que yo bayebela ki yo arbitre nzoko zalaka joueur. Sifflet zalaka na monoko ya arbitre zalaka na monoko ya joueur te. Yango no moni Cardinal Mosengo akofoutre rien akozala kaka na zéro pe muta koyoka yete batu bakolanda yete yango no moni azoko semer ba désordre parce que ayebi ka kokokelo côté même nzambe oyo mama Olive Lembe salela kinini cathédrale wana que ça soit na négatif ou na positif ba catholique bako devoir mama Olive Lembe reconnaissance ozomona siko basali yango te bino moko boloba bino moko bolandaka te boloba siko hein alors ceux qui eza ndenge wana bino bolobi mboke kufi siko Mosengo hein conseil nini apesi na bokilo na ye conseil nini apesi na mwana ne spirituel siko na l'air bokilo spirituel na ye président Kabila alobi tosangana toyokana babengisi Edem Kojo na cité ya Union africaine batu bakena koyokana etikali kaka likambo muke bandeko ya Rasop na Limete baya batindi basango nayebi te soki peuple congolais azososolelo koyo toza koyo batindi ba n'importe quel batu te batindi basango ya Senko Cardinal Mosengo aza likolo ya Senko parce que azo représenter église catholique awa non apostolique ambassadeur ya pape azali awa Senko accueilli pour la mission ya bons offices donc président Kabila bengi bango bokende bobenga bandeko baya to discuter makambo to bongisa soki makambo ba élection ba discuter ka on ko yokana bon mais boyebi ke bato wana bakei hein bakende ki ba arbitre na ba commissaire du match mais tango ba komi kuna na Limete ba fungoli ba bouton balakisi teni baza nango na kati baza bopoza bayebisi bandeko ke bokota te ndenge balongoli likambo na cité ya Union africaine bakende yango epa bakatholike bon botala effet oyo ebotami ntango makambo ezalaki na cité ya Union africaine peuple congolais a sentir pena ke kimia ekoti na mboka opposition na majorité balingi bavanda esika moko bayokana mais depuis bakatholike babenda makambo epa na bango parce que bato bazoyokana siko bakatholike balukaka kosangana na biso to balukaka kokabwana na biso mboka nini oyo emata na kokabwana mboka nini ebonga na désordre plus grave eza nini président de la république hein? Sommet na biso ya mboka na biso ba abe moko ba évêque moko baza na kati ya mboka pays eza laïque bango pe baza lingomba lokola bangomba mosusu batelemi pe bazoloba le président de la république doit se prononcer sur base ya quel principe ya quel droit ya quelle autonomie yo lingomba na kati ya mangombo ya koloba na président parce que bayebi te lem suppose que eza français doit eza verbe devoir donc oza koimposer doit se prononcer osanga botosi mwana wa libabe leki na bango kaka camarade na bango moni biloko ya ndenge wana
siko bamboka musu bakobanga biso ndenge nini fumu na biso oyo bakobanga biso te eza pasi na pasi ya bato sika oyo nini esengeli tosimba soki makambo yeso osemboli awa wuta obayi na makambo ya Andre Matsuwa toyende sika ye mondele akotomboka mpo na niongo soko bosengi ye niongo akelikeli bato baye mpe akumba kufa kati ya bato tokosola likambo oyo to bakino mokomelo bango mpe bakwami na nsima ya koboya ete niongo oyo efuta makino mokomelo kati ya mboka bakoboya me ekofutama kaka tomoni mokanda oyo ti ebimaki ekotambola mokili mobimba mokanda oyo mpe ezotambola milimo bakoko na biso eza ya kolamuka parceke soki mbuta lumumba babomaki ye infraction na ye selon bango bamindele akokaki kolobela likambo ya amitié te mpo na bango fo bazala basupérieur me mbuta lumumba arespecte document oyo parce que document oyo ezoloba boye le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique. Le comité a que le Congo accède avec toute infériorité, mais le lobby en accord et amitié avec la Belgique. Si ce qui est Owana, pour le Baki Bongo, Belgique a Kosamba, et bon. Alors il faut foutre biso mbuta lumumba na biso il faut ba foutre biso mbongo na biso ba violer accord pendant 57 ans yango peuple congolais boyoka ba catholique ya mabe wana te po ba mususu matondo po bozwi conscience mais ba catholique ya mabe boyoka bango te et puis boyoka cardinal Mosengo te parce que cardinal Mosengo mayele ni azosala po tozoyebisa bino polele boyoka bozwa image ya conférence nationale souveraine Cardinal Mosengo alingaki te boyeba tina ya conférence wana. Boye mtazalaki président. Mundele alingaki te boyeba tina ya ba conférence partout en Afrique batiaki ba catholique na ba catholique et puis na période yango ba catholique yango ba soutenaka ba opposition oyo efinga ba président de la République en Afrique. Eloko nini ba boyaki. Conférence nationale ezalaki na objectif ya réconciliation nationale. Pebongo to sala relecture ya histoire na biso to yebe pa ito wuti ne pa ito Congo. Yango na bomoni ezalaki na ba commission na ba commission. Mais bokomona pona Congo, les deux commissions hypersensibles, Bapanzi Sango, boluka Cardinal Mosengo, bokende botuna ye. Pona nini ba commission nyonso eleka, mais les deux commissions hypersensibles, assassinat na bien malaki eleka te. Pona nini eleka te, pona nini alekisaka yango te. A gelé yango ba commission mususu ezoleka mais owane eleka te et puis fait kondo Godefroid Mulongo alobi lobi na koyebisa bino banani baboma mbuta lumumba mpe ndenge nini akufelaki mpo na lero wana Godefroid Mulongo azalaki na gouvernement ya Moïse Tshombe na Katanga oyebi ke tata wana alamuka te lobi alamuka te parce que na kati ya les deux commissions hypersensibles ce qui est le cas mais eza somo te eza somo bolingaki boyoka badossier na badossier yango wana bagela yango ndenge moko lelo tokomi na période ya réconciliation parce que soki kaka opposition atiki désordre azotia ebi lelo bozoloba papa nkusu aza moto ya majorité mais ngai nazoyebisa bino ke collaborateur ya mondele eza bandeko ya opposition epuis opposition nini oyo Cardinal Mosengo aza koanime lelo mais soki Cardinal Mosengo alongoli teni wana ya kiopposant abenga bandeko ya opposition bavanda esika moko na majorité to brandir mokanda oyo epa mindele Belgique d'abord akofuta biso 57 ans mindele bakofuta biso mbongo ya 100 ans botango mindele bazoboya ndenge baboyaki période ya réconciliation pe relecture ya histoire ndenge bazoboya période ya niongo soki na tour wana bautilisaki bakatholike lelo baza koutilize banani obebango omoni yango siko katholike ayela bolamu ango me ya kosala kaka mabe
Po comment bato bazonyokola biso eza ba catholique. Ba catholique école ba catholique eza plus cher. Plus cher. Ba centre de santé ba catholique eza na mawate. Mais ayebi bien que ba parents ba futa makamabe. Bien tazolo ba que peuple azo souffrir. Comment ni ba uto sala messe. Ya batu ya le 31. Hein? Ya marche bango basalaki. Bongo ya bato bakufaki na ba malade. O bakufaki na nzala. Bo bakufi na kozanga kisi. Bao wana baza batu te. Hein? Boko kosa batu lisusu te. Omoni milima bakoko eza kolamuka. Boko kosa lisusu batu te. Tokondongwana na bango kaka parce que bakoko na biso baza kotelema. Cardinal Mosengo changer camp. Kota na camp ya bayindo, longwa na camp ya koteka bayindo. Lobela bandeko no bayindo bosolo. Pamba te lelo papa Tshisekedi na koboyaka kondima président Kabila comme président de la République. Papa nani Tshisekedi akotikalaka jamais kondima makiaza démocrate na mboko. Omoni yango menzoka alingaka alakisa ndakisa ya malonga soki andimaki président Kabila. Et puis basenga pardon basala relecture ya histoire. Ndenge moko Cardinal Mosengo image assez alati alakisi batu ya majorité que bango na catholique babundisaka non seulement batu mais babundisaka bokonzi nde ya bayindo. Omoni yango. Alors nani mindele base servaka na bango. Et si eteyi et le col sali boetikali gravé na mitu ya batu pe bokolongola ngo te pe kokola ka kokola. Alors to sali histoire ya ba catholique to tangango depuis ba ya ba bomisa nzinganku nanu bango ba betisa mwana ya nzinganku Alfonso Premier ba beta ye masasi kaka na ba catholique ya vitankanga bakata mutu na ba catholique ya kimpa vita batumba ye na moto na mwana na mukongo sans pardon ba catholique ozomona Mbuta Lumumba babomisa ye na ba catholique toujours ba catholique Mobutu ba déstabiliser ye na ba catholique hein lelo pe pouvoir en place bazo bundisa ngo kaka na ba catholique et puis babimisi yango polele matondo mingi na tata mokeli matondo mingi na mfumuki mbango po bozalaki ko bomba masekele monani ke bozalaka wana pona konyokola bayindo bino moko botangisi bango na ba classe na bino lelo bozo benga bango ba médiocre mais ceux qui tozui bango pardon ceux qui bazuité hein ndenge ezalaka bana ya école moko bake kosala examen na école mususu to na société bazuité bango nyonso bazuité c'est que formateur a formé bango mabe alors ti azoloba na bango baza ba médiocre nani a formaki bango nde bango bango siko nani aza médiocre a solo solo omoni tosilisi nanu tezela soki Edem Kojo aye po asangisa ba Congolais na cité Union africaine batu bakomaki pembeni ya kosangana siko ba catholique bazwi likambo batu bazokoka kosangana te soki tolobi to côté Edem Kojo to côté combien excellence oui à ça excellence parce que à parvenir kotia batu bakoma esika moko batie ye bambishi na ba catholique siko bango baseniko bango continue tokopesa bango preuve ezali que l'air baye pas président de la république bango moko balobi tokoki te toza incapable ya kosangisa bandimi ya catholique na catholique ya majorité na catholique ya opposition siko président ebisi bango bolokola boéchoué na bino bokoki na bino eloko ngamoko na sala bongo siko lokola bango bakokaki te bamoni président alingi akokango nde omoni bamitie na kimotema mabe bayebisaka baopposa ya limete bondima te kokende kokota ko siko bato ya bongo balingaka bakongolais balingaka biso te parce que soki balingaka biso bakoloba nini nga nalobi boye Cardinal Mosengo aza catholique toloba kaka soki aza na posa ya kimia na mboka bosengaki baélection bazosenga accord ya le 31 ndimama accord ya le 31 ebimisi date ya le 23 apostulé comme président de la République
pour les catholiques va voter. A postulé. Alors, les catholiques qui sont biso to lingito bongisa mboka nga mosengo candidat président de la République à ça la campagne à Tchalibaya. Total. Et puis, le col la vérité des urnes ne sont pas respectés. Hein? Donc les résultats présentés ne reflètent pas la vérité des urnes. Azabatunaye achakuna sikoyo na ba irnango. Ezomoni sake baza incapable même ya ko diriger na mbokango. Baza incapable en tout et pour tout, c'est pourquoi bazo préférer des ordres, bakoti c'est la kabatuna ba désordre. Parce que Mundela linga moni saneti nous tazana ba capacité, ba congolais baza incapacité même ya ko sangana même ya ko sala likambo. Nzoka incapacité bomba mina bato ya sangisa que cardinal Mosengo to sengi yo postulé. Chamboka na kimia postulé. Moni ceux qui bolingaka kimia postulé posa na poso sala politique. Donc ce qu'on postulé té oza muta désordre. Alors milimo bakoko ekotike la yo tango te tozana mabela bakoko na biso tozoloba. Cardinal Mosengo za mutu. Babota yo pe na mama ndenge babota ba congolais nyonso. Yo pete muto bandi mokili pe okuti yango okotika yango. Omoni ba congolais banyo komi bakati bango maboko basali bango nyonso basali na mabele na bango. Et lelo ko continuer kaka ndenge wana. Te. Biloko bosenga ki bapesi bino. Ndenge moko na tour ya conférence nationale. Ba nommé Mbuta Muntu Tshisekedi. Kaka bango abare. Obife. Le local. Bozo ganga accord. Mais accord est bimisi date. Hein? Il y a l'ingi vérité des urnes. Kasa chaba observateur na ye. Amoni hein? Pasi. Chaque jour. Tozotanga bibembe ya mokolo na mokolo. Ba cause biloko akolia ya mabezo uta poto. Bakisi mususu ya mabezo uta poto. Makambu ya mabezo uta poto. Miliki moko ba uti ko découvrir na poto eza na poison. Mais miliki wana ekoya awa batu bale. Batu pe bakokufa nango. O wana te. Nyonso ko eza pasi omoni mboko eza mboka bakoko. Tangu ya kala malamu lelo tokufa totikela bana na biso indépendance totikela bango solo ke tobombaka solo. Eleko eza eleko bangunze eza eleko mfumuki mbango. Peuple congolais sika nyonso kutani na mokando yo zwa yango tangisa ndeko na yo eza na mbongo ya ebele tokufa lelo tozala na bomoi revendication ya mbongo na biso botika babiloko nyonso baza kwambrouye bino kuna mbongo eza te mbongo kuti ya belection ezomonana te bato yango bakoya kotika mbongo ya mena mbongo soki bozwi yango bokoorganize belection transparente d'ailleurs kuti ndenge eza boye soki abozwi mbongo kasi vi na bino ebongi te na zemi ya une seconde aza na mbongo nde na kati ya mbongo yango wana ndeko na ngai bangunza toza kotelema na milimo bakoko biso tozoloba pena makila ya 4 janvier bakatolike bino te bato boboma yaki mavita botumba ye na moto te kingo ya vita nkanga bino te bato bokata bakoselaki bino makambo bosala pe messe te na paroisse na bino na cathédrale ya Nazareth na Luanda mais soki bokata ye mutu botumba yaki mpavita Laurent Delic na Bernard de Galon ekoyebana te milimo wana o nyonso basala mabe si ye pe kobotama te tokondongwana kaka de 0 à 100 biso nyonso tozalia matondo mingi fumu bandeko epa wonda biso epai na pasi na ntema pe na bololo ekobutwa mai na miso ekotangaka pasi ya moto moindo pasi nini ebanda pe esila kati ya moto kani ya konyokwamaka atako na ntango bopebe ekwamaka ongamboli ya ete moto moindo akonyokwama moto akobeta tebela kati ya likambo oyo akwami na kati yango te na esika ya koloba tika ete milimo ya bakoko esala lolenge nesongi ya nzela ameli yango mpe tokokombaka kobelela yango kino na suka ya litanga ya suka ya nzoto ya makila yango po ete lisiko ya moto moindo esembola matambo esoli botika malamu mingi tokokoba ete ni etikali bobenge biso na bozindo mpe na maso na yango fumu na bayoka mwanya
pasi na motema kasi bayindo tozwi libaku malamu na periode ya ntango ya président Kabila mpo mundele ayebi babilaka nyonso babundisa Mobutu na recours à l'authenticité bacreye bagroupe charismatique masolo eza milai mais eloko tokoloba na bino soki borate occasion oyo eza grave mpo bamindele ndenge baza wana bakomi na suka bolanda information malamu bakomi na suka soki basengi biso pardon te bakobeta e mpo mindele basenga biso pardon nzela eza moko koyokana me bakatolike balingi te nde toyokana sikoyo bino boinsiste population boinsiste ke katolike tika kokabola biso tika biso toyokana majorité na opposition bovanda alternance bozosenga alternance partout na monde esalema kaka na kimia mpe na koyokana ntango bino bozolinga bobenga na président Kabila po akende wapi e conséquence ekozala nini ozomona conséquence ekozala nini e boyebi bango na likambo ya Espagne na Catalogne boyebi nini esalemi bao wana badémissionné bakei basengi sécession basengi république na bango eteni na bango mutu wana akei exil na Belgique est-ce que oyebi ke babengaki azonga na ye bazongi babongisi makambo na bango to ya bango eza omoni sikoyo Trump président des États-Unis alobi Afrique ezali mabele ya bamerde siko valeur na bino eza wapi bino bamerde bafinga mokonzi ya mboka te papa Mosengo te ya bana parce que soki mutu moko aleki na télévision abandi kofinga bino papa Mosengo bokosepela te so bafingi bino alors bolakisa mpe bana culture wana te ya kofingaka bakulutu na ya kofingaka bakonzi eza ezaleli mabe parce que ekotisaka malédiction mpe milimo mabe na kati ya mboka toboyi yango botosi na mokonzi ya mboka botosi na bakulutu nde liloba na ngai ya suka ezali ete ngai nalobi kaka milimo ya bakoko se milimo ya bakoko ekozala kaka ya kotelema ntango nyonso olingi kobenga biso okobenga biso Mile nde bongo bayeba kobenga biso bakobenga biso na 099 99 36 611 yango wana tolobi na bino boye milimo bakoko eza ya kotelema omoni na ngonga oyo ndenge totelemi boye totelemi se kotelema moni biso towuta na tombo ndenge toye tozobanga tombo te mpe tobangaka tombo yango te mpo wana nde ndako na biso esika towutaka oza na dati no ya kobotama oza mpe na dati no ya kozonga kuna na tombo oyo azangi dati atomboli mosapike ngai naza nango te biso towuta na tombo toye soki ozokana nani ozokana mai te ozokana mai babomaka mbuta lumumba akufa te yeyo azomenase lelo mokili tina lelo babelisi siko bandimaki ke ndenge babomaki mbuta lumumba mpolo na okito baza na niongo grave boyebi ke ndenge boboma mbuta macho ya niongo grave tata bakosa susu te tozali awa matondo mingi tata boyaka kaka tokokoba toshofe ya solo bana bandeko bokolala bongi te olenge
fumu alaki pe tokoza elongo na biso na bino kino suka makambo isoye matondo mingi bandaki biso epai ni pai bande kwa biso longo ya tongo bobe ete mokolo moye ya zomi na sambo to 17 janvier milulu makase kwa mina kati ya mongo Kongo bobele me pai kani ba vutuka iso to bebele sanga mobimba ya vamu ekosangana ka tokoza la esika iwana to ya to kumisa balongo to bele bakoko ba biso para kobikisa mokili moye emoni pasi tango bola epeta kona sikoli yango ese belemi botika malamu mingi ezaki bongo be mama likama Molino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Molino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kiniye Na batango batia greno Yo de la kaka emo